tolobelavie.com vraiment tolobelavie.com eza site nabino site nabiso bo hésitez bo s'abonner beau s'abonner vraiment l'air beau talanga na 4 émissions beau s'abonner vraiment ceux qui bossent une émission beau s'abonner vraiment je dis un grand merci à Papi Gain vraiment pourquoi pas Aya Teddy Mola à quoi ça sert merci à toi Pichou Lanfouba le jeune millionnaire balobi exemple ya bana lemba vraiment na lemba wana totikala kana yo moko wana Pichou Lanfouba le jeune millionnaire vraiment na 4 terminus alelo ba masolo o tozo beta oyo eza ba masolo oyo arrivé na ba famille ya bato batebele bakomaka na ba commentaire oyo ka bolo ba non eza ba masolo oyo ezo arrivé eza ba masolo moko eza ya solo eza ba masolo moko ezali fondé voilà sans oublier Pichou Manzenza, les libérateurs de Paris, Dadi du ciel, merci Nayo. Vraiment, Martinette Kandosi, vraiment Nakatia, Suisse, Martinette Kandosi, Mbote Nayo Yangwana, pourquoi pas Aya Astrid Mamboni, Balobi, la reine de Lausanne. Vraiment, Nakatia, émission terminus, si alelo, l'isolo, tozanango, okutuna, koma kiango, parce qu'il y a tellement triste, tellement moulaï. Bon, excusez-moi, nazo bimisa les solos, na tablette, na koma ki les solos, en gros, vraiment. Un grand merci, vraiment. Na bateau, batala kangai, il y a Joël Ben, vraiment, bah, le vivre chéri, na Katsa Paris. Un grand merci, na yo. Merci, na Chantal Matomina. Vraiment, yango yo. Voilà. Donc, les solos, oh, nazo beta. Bateau botala rangai ndeka bo mesana ko benganga bo pesa nga masolo na bino nazo ki les sola papa o ya hote ko benganga ya de cela 3 jours et ça la kinga pasi vraiment makasi donc les solo na ye ezaboye vraiment avant na bandali solo na betina c'était vraiment na biso ba congolais surtout ba ndeko vraiment ya basi vraiment les solo oyo bogota la surtout ba maman vraiment bon meka vraiment ko changer vraiment na sengi bino pardon na yebi ke naza parfaité mais na makamsu toujours ça là vraiment ezo ça mukili mobimba soni oyebi ke moi si so sali likamba mabe au bébé c'est dans éducation à banana yo donc au bébé c'est éducation il y a toute une nation vraiment on a remercié la marraine de la SAP Monica vraiment la marraine de la SAP Makambozo le belaka yango yo motema ya Germain Lema vraiment to meka vraiment ko changer li sola lelo ezali papa de komoba la benga kingai de komoba la benga kinga za na France à Benginga le bi vraiment na nous diamant noir beta dans le solo na ngai oyo vraiment le solo ils a trop passé l'air à Benginga to solo na téléphone na moni moi été comme à Epsa kinga kaza na France à précisément à Paris ngapé le quoi na Paris na se déplacer qui vraiment la kenda qui kazali pour na cause vraiment le solo on a détail nyonso donc les solo bandi yé papa na biso oyo azala ki na mwasi na ye fiancé bavanda na quartier moko ba umeli na ki fiançailles na bango ba umeli makasi ti ayo ko sente fi wana l'era sente mwana mwasi ndeko mwasi era sente ba ye ko tika ye na ndako ndeka ezalaka na biso bakine nde ezalaka so mwasi babali yo te so ba sente yo ba mabota mingi ba parents mingi balinga ko supporter bazemi abongo te bakendaka ko tika bana na bango basi pa mibali o ba sente bango je pense que bande ko nanga ba congolais boyebi kande makamongo le kana Congo là ba ye ko tikele fi wana na ndako ba vandi pe na mwasi na ye pona ye azo considérer mwasi na ye ba vandi zemi pe koli mwasi pa ye ko bota avant que tout moi ça bota comment qui ko remarquer que na téléphone à moi si parfois on a un message moi ko ya na ba butu makasi moi si akoma ka tout le temps on cachette na téléphone na ye téléphone na taba code message code nyoso code alinga ko to bala simba téléphone te mobala comme ne ko mona ngol d'accord normal ba zemi na ye pour ba comment ko soit na tout le temps à partir à zemi mobala za mona msusu kaka msusu peut-être zemi à moi si mte ça la ke ba za na compréhension Kovanda, à un moment donné, moi ça y est kobota. Là moi ça aboti, na hôpital à comprendre te batumo ba yota la moi si ba benga moi si c'est mec qui nabiso bébé kitoko yé pas mon accord normal tatuni moi ne me bato ba yota la moi na yo na ngai. So ba bengi yo c'est mec qui sait qu'il faut bazala bande konanga. Ndeni bande konanga te me ba bengo c'est mec. Amona quand on est normal, amona quand on louche.
atuni mwasi pe monoro makasi kaka omoni wana bandeko ya mwasi pardon grande sœur na ngai sika balela bandeko ya mobali na ye bango moto baye kotala ngai boy moi ça sali ka ba compréhension après et yo le kanango vanda moi na banga yo comme na 7 mois comme sous moi ça y est quoi annoncer homoni ba grande sœur nanga parce que moi ça ça qui na bande connaît ba qui na poto ba grande sœur nanga ba na poto ba décider que faut na kendi kuna boy boye ba mo ba ça langa makamnyo sur voyage vraiment faut na voyager mobala lobi voyager presque bonde ni ngala za na lo côté na mbongo te na ata na mbongo ya ko contribuer pour na voyage na yote ba mbongo to za ngwa na ndako excusez-moi pardon Bambongo to na ngona ndakwa bambongo moko juste pour na rolia ndeni ni yo ko sala makambo ya voyage brisque boy ote bande ko nanga ba moko ba ko sala boy na boy mobile azaki pe na choité tellement moi ça ça ko insister mobile yo ko autoriser moi si mobile pas comme ko aider moi si na ba démarche ya voyage pour moi ça ya poto mona karake moi on a ba ba démarche be moi c'est msusu amoni ke sikana katani arobenga na poto mais moi c'est l'air ba no solo la mona akimi mwa musika li écouter mobala yeba makamoni no ba solo la na batongo ya poto comme su mobala yebi sabi mais bande konongo pe ya poto bazo bengisa ba yebi koza mwasi abato za na ndako moko na mutu babenga ngati babenga ka yo po anini ote yo yebi kaka yo balanga te bango bazaka de na kanani ngo senta mwa na bango donc yo kutu foza la no kaka na ombre kolinga no komi bimisara mingi te po opesa bango kanda kutu pesika ba raison na ye quoi et au sala que bavana makampa voyage pe ko simba moi c'est pas ko voyager ai poto là moi ça comme na poto au départ moi ça allait ko benga mobali pas allait benga mais moi ça allait benga vraiment mobali mingete ka mobali benga pe moi ça comme ko pesa mobali ba condition moni poto ezandengi moko na Afrique te ko benga nga mingite na pas grande sœur na kutu de azara na sengote ningo sentanga de na zoka de azemi donc erozo benga so moni ko benga ya invité consisté te yebara kinga mona luka moyeni na za disponible pour na rappeler yo mobala ko mona kaka compliqué mais ata grande sœur na yo ata banoko na yo ba sepela tendenga na senta yo mais na minute oyo mai deje koya excusez-moi na minute mai deje sopana toi déjà na moi na ensemble donc je pense qu'à un moment donné il faut ba accepter nga ba na choiter donc comme kaka bongo ti mobala ye comme on à un moment donné moi si vraiment lingi su ko na contact na été mobala ko insister ko benga mais moi si vraiment comme ko ça non ça comme ko kima na ba appel à mobali donc alingi ko za su contact na mobali te mobala bi mais liboso za ki papa na photo liboso zalaka ozoba photo mwana otinde na ngata na Facebook mais lelo comme donc o comme na ko kimi sangana mwana donc olingi susu ko za contact na ngati yep sanga vérité sur ozu déjà mutu mususu kuna comme ça na tika na ko benga kayo ote eza kutu bongo te omoni awanga batinda kingana kendo ko sala ba masolo système pona na do kibino boyebi kaka mwana détaillé nyo suzate vraiment donc comment ki eza vraiment batant mo pour faire dans foyer et mususu mwana benga kayo kuna ezalate beaucoup na bayebi ka ke to na banani te boyina boye donc moi ça comme pesa ka ba raison mo boy trop banal ti suka numéro moi si elle kaka société moi c'est à changer Facebook à bloquer Facebook na o azala o salela o mobala yebaki à changer Facebook numéro moi c'est les cas société donc mbala luka na bandenge no se simba asuste na ba connaissance ya moi si o bazaki na ye contact mobala tu na bango na bande kwa moi si ote azana e bien sauf kaka ba masola sala kuna izo paramètres itazala na ba téléphone arobenga yo donc mobala yo ko sala nyonso mais moi si akipa sus mobilité abenga susute ba contact pe katana ka bongo lokola bande kwa moi si bazaki na bango complice na makambo o monde ko d'abord ça ko sa na poto mobile attaque ko tuna kuna ba dribla ka kaka mobile pa vanda na ye sala na ngoye ka pasi ndenge mwasi na yake ndana mwana suite ye bana rasusute vanda nde kaka makambo Afrika ngo pesa maka mobile pa continuer ko débrouiller kuna nzambe pa swingi mobile ya rapoto te aye poto mobile leur aye poto ville moi ça zalaka ayebité ameka pe ko tuna bana ba quartier na bango bakuta na ba poto awa peut-être ba rokoye ba esika mwana mwasi na ko zala mais suite vraiment ezala raté pardon
vanda un jour mobala yo kutana na pire master moi ne obayeba na rane pe na Afrique oh yo poza koto yo baye kutana kana ba château rouge ne bakendara au sala ba course oh yo za koto enga pe na za koto ba solo li vite fi ona mende nini mutu na yo akenda ka boye numéro le kakate na mona kete na benga ya mbanga suste numéro le kakate Facebook akanga moi sa copine na ibisi abi oh nga kutu pe mikoto solo lete to solo mingi na Facebook zela na peso Facebook na ipo to za ba ami copine oyo azui Facebook a mama oyo akimana mwana apesi papa na biso o apesa ki solo oyo la rapesi Facebook mwana mbalo pe azui abi non so na tinde des demandes na kombo nanga peut-être comme alinga sous kozana na nouvelle nanga te peut-être pas ko bloquer demande nanga azui asali Facebook mosu sa tinde li moi si demande moi ça yo yamba demande moi ça yambi demande ayo kota na ba nani moi si ba na profil moi ça à comprendre que moi c'est de abala amoni moi si na ba robe ba mariage na mbali mosusu amoni pe mwana na ye wana oyo akini akola amoni pe bana mosusu moi si pe aboti na mbali wana alebinde boye ça va ayo comme la fille ngo kotinde na numéro na yo boye na boye apesi kombo mo bekaka ya bata quartier na bango nga intel boye na boye na person sola na yo mais amoni banda koma message moi ça répondre à té loko la fille bakuta na château rouge apesaka papa na biso au numéro ayo bengaye ayo expliquer abi o yebingai to yebani bana na Afrique tala camarade na yo tala boye expliquer kama kamnyoso na batende na kokuta na ye pona mona ata ne fils que moi na ngai copine pas bi bon problème et énorme ko sunga yo copine pas sali ndenge na sakoye ko sala aye ko zwa contact ya camarade na ye wana ayo pesa papa na biso oyo na adresse na makamnyoso papa na biso oyo akei esika balaksa ki na quartier o moi ça za ko vanda na Sergi na Pontoise Pontoise ezali ville moko eza a na kati ya France na Paris et à banlieue parisienne ayo kende na Pontoise ayo koluka comme ça ayo kutana pena moi sango moi ça on pas bimaki akenda osala ba course nazo zonga boye akutani na mobali wana o ya atika na mwana na Afrique kala la akutani na mwasi wana na mwana na mwasi wana na nzela bando sola na ya yo kenda boye okenda na mwana na ngai suite te obenga ngate en plus na yebi ko bala obota bana misusu mais pona ngai atobala ki na yo il fallait tikanga quand même na contact na mwana nanga parce que nga pe na bala ki yote c'est vrai to vanda ki na biso kaka yaka to vanda mais l'air o yebi ke comme na engagement na poto il fallait tikanga ta en contact na mwana nanga moi ça saleli moi mon normal ka sozo lukelanga nini ko lukanga susute abi bon ngana na posa ya yote na posa vraiment ya suite ya mwana na ngai comme yo monique wana susu na besoin na ngate za gravité mais nga il faut kutanisa na mwana na ngai na vanda place boye na yape déjà kala masolo na nga pesa nango bien il faut ngana kutana na mwana na ngai papa na biso vraiment ameki ko menacer moi si donc abi ngai il faut atolingi nga susute et a problème te vanda na vie na yo asika oyo poni mais mwana na nga il faut na mwana na ngai maman za kisu na chouate tellement ma menace le cas qui trop ayo ndima epsi mobali na ya kala problème ya te na kosala nyonso na kutanisa yo na mwana ba pesani ba rendez-vous en dehors ayepe comme mwana na ye wana oyo awutaka ne Afrique o ayaka ne poto ayebengi mwana pembeni yote mutu moko aza wafu bokutana na ye ameki ko expliquer mwana le rôle mwana pe de akola ki mwana koma na âge à 12 ans mwana pas za kine compréhensive ba ke ipe na mwana na ye epa ya papa na bango ya Afrique wana bakutani na papa wana moi na pas comprendre maman pe motuni nazo laksanga so papa o ya Afrique il a ramoni mwana na ye ayambi mwana mon bébé collier boy na boye ayambi mwana papa vraiment na esengo nyonso ya kibo papa a solo na mwana bien apesi mwana ko pesa mwana asombi o pa ko so babalie bakutani na moi restaurant ayebisi basi siko ko so la ba komo kende bisi moi sinon yo ko kende boyta yo fo ya kotikela nga mwana ba weekend ngana koki natika te ko kende na mwana ngabe mwana nga fazonga affection ya ki papa na mwana il zonga mwana il faut yeba ki papa na ye o ya bota ye biologique aza place boye faut ya kakotala nga ba weekend moi sa boye o te ko simba te ngai na linga bepesa ba na ngate likolo la yo mobali na nga na ndako ayebi ki wana za mwana na ye te ayebi kaza mwana na yo bien sûr mais
makambo wana ya koya kotikela ko mwana wana ngana lingi yango te epesi mo makelele papa abisa yebise abemoni nganya naza boy soki yo meki ko compliquer ngana ya luka mobali nono yebisa ye ou bien okendo funda yo parce que mwana nanga za mwana ngai ngana na posa libala na yo te na posa na mona ka mwana ngai moi c'est tellement menace les kaki aye konzima o sa problème ya te na ya kasi ko laksa ko ya kotikela ko mwana nyonso ezoleka oyo papa oyo azoyeba te ke likamba munene kutu ya kunene makasi za kutu na sima wana ye pa yeba na eloko te vanda moi c'est comme pa ya kotika mwana manœuvre liko ya kopesa mobali mwana te mobali pa moni mo etabi non soki nga na continuer kana makambo boy moi so ya lekela nga na esprit oyo aza mwana na nga funa kutana kana mwana na papa na biso oyo aboti courage akei tina ndaka mama na biso oyo akimai na mwana ya na mwana na poto akei kuna asone mwana mususu o alandi mwana na yena sima ayo atunise ki ya le bis c'est tonton tu peux ouvrir est-ce que maman est là et abi non maman n'est pas là mwana kana sima ya porte azoboya ya pe ko fongola abi non papa il est là est-ce que tu peux dire à papa que je vais lui parler oh d'accord mwana wana abesi papa il y a un monsieur devant la porte qui veut te parler papa wana pe oya balana maman na biso oyo andimi ayo fongo la porte à côté pa vandisi bonjour boza bien papa na biso oyo amoni ke ana solution mosusu te ayebisa siko lokola mobali ya mwasi oyo mwasi abala vérité ke voilà nga komona nga monsieur tel na vanda la place tel boy na boy ngai na zalaki na mwasi na yo liboso avant yo koma na ye tozalaki na ye na Afrique ndako moko boy na boye tina ndinga yo ko ya poto na bébé na nga ya âge ya il a 2 mois ayo ya poto na bébé na ngai ya ye poto mwana koli na au départ a expliqué car ma kamno soneza là qui au départ to zala ko solo la tina ninga kanga bloquant la Facebook tina ninga changer ba numéro to kutana rato sola susute ngai mona na ndenge mona koli boy na mona asusu mona te tina ba atana ba nzela atana ba photo ata batu na tuna ka ba yebi ba mona ka ete na ndenge ayo ko rezo contact ya moi si a expliqué mobali wana ya ndako makambo nyonso bandiko na ngai mobali alobi nini mwana oyo aza mwana na yo ya bi oui aza mwana na ngai to vanda na mwasi donc expliquer nyonso ya ko expliquer mbali non mwana oyo akoza mwana te oyo mwana na ngai mwana na nganga era yaka poto na tikaka ye na zemi ya mwana ya bite o tikaka ye na zemi na ndenge nini o te ngana tikaka ye na zemi boy na boye ngana ye poto mobali pe oyo pe ya ndaku elekeli ye amoni ngondire ndoto avant kuta le bakute belé ici bon ça va to zelaka ye moko azoya kendaki musala azoya mobali avant zela mwasa ya abengisi ba noko mwasi o bazala na poto awa esi bango bokoko ya ndako na ngai vraiment urgent boyina boy ba noko ba pesi ba raison na ba temps yo bunu bo yebika poto ne makambo kendelaka abi boya penza makambo c'est important boyina ba bengisi na grande sœur à mwasi le quoi bango bazaka Sergi Pontoise grande sœur à moi c'est Zarabakota Francoville ezapeka bamboka o ezakaka pepe na Sergi Pontoise ayekoya eraye abimoni moto avandi aoyebiye habité na oyebete aboyebite oyebi mwana mbalo te na yebite ça va moi c'est pas uta musala te ayaka te aye l'air moi ça koti l'air afongo les portes l'air akuti mobali na ye oyakala akuti mobali na ye o bazanda kumoko akuti yaya na ye abi makambo ngindi mba moko mwasa bandi ko ganga oye ko luka nini awa oye ko na efse ki otika ko ya ko lukila nga makambo na yebi yote alingi makambo te mobali ya bisi o mama zo ganga nini vanda na wana mobali mwasa dinga ganga mbala bine ko ganga te vanda wana ayebisi grande sœur à moi ce moni moto avandi paraît-il que ye papa na intel ndenga zako tubongo ayende po azwa mwana na ye parce que mwana na bino alingi kopesa ka ye mwana te yango ye pa ye po na toyoka na ye na pesa ke mwana ba weekend po ye pa za na posa mwana na ye papa na intel na quel sens mobali o ya libanda wana o bazarane na kin a expliquer makamutu
mobali oyo pe moi si pas bandi ko expliquer o ngana na yebi makamona te biso na yo to lingana na kini na yebisa ko kena na zemi ya batu yo mo linga ko linganga na zemi o ngo memisanga na libala nanga ngana yebisa ka yo kena na zemi za ya yo te zemi za ya mutu mususu mais loka babengana nga pa na biso sika va des alaka te yaro na yara o contacter yo comme ozaye ko linganga on ndimo tsanga pa na yo lelo lingo botelanga ngambu na ndaku nanga lelo lingo botelanga donc ko swana ya ko swana e bandi na ndaka papa wana bila bango bo me ko swanelanga awate se bo continuer boy ngana obenga mbila ayebisi mwasine ozana na tort vana na kimia mobali siko oyo ya poto abandi oyo pasi mama na biso oyo ya mwana akima na mwana batu abandi siko expliquer mobali oyo ya kini wana oyo ayaki ko yana sima ba vérité abingala na yaka poto na sala kaka 2 mois pamba na poto mwana mwasi oyo ayo benga nga ayebisinga atkali na zemi parce que azala ki fiancé nanga azala ki fiancé nanga za revendre la place boye nga pe za revendre sika boye mwana mwasi oyo nga na ya poto comme ba déclarer nga pa mama na biso l'air na ye na regroupement familial l'air na ye mbala mwana umela te na zumukanda loko mwasi na ngai fiancé na ngai nazali pe ko linge minga ye sanga katikali na zemi nanga tozala ko solola na air nyonso soki yo zaki nenda ku moko ndeno za ko mona tete za ko solola na air nyonso tana ba message to la ko mona ba message mobali soki ko se rappeler que mwasi l'air azala ki na zemi et comme ki mwa munene akoma ki na ba code na ba téléphone net si na ba message ne ba code pona nini parce que nzo kazala ki da ko solola na mobali ya poto tinde bazo planifier makamba ba voyage era ebisi mobali ne Afrique que nga fona voyager ndeko nanga ba bengisanga na poto nzoka zayaki bandeko te zayaki ne mobali na ye oyo wana ayaki poto na nzela regroupement familial ye mtazaki ko salela ye ba makambo nyonso po abengisa pe ye mwasi pe ana mwana ba ya na mobali oyo papa na biso oyo apesinga lisolo oyo alobi nanga atikali kaka monoko polele donc amoni kutelo ka ko sala te mayele siliye mwasi nenga ya poto bongo azwa mwana apesa na mobali oya poto basala makambo nyonso basala na mariage mobali pa kenda ko déclarer bango pe tina ndenge mwasi pe masolo pe sima sa pe mokanda babala na mariage na ndeko na biso oya poto awa bakoma penanda kumoko papa oya pesinga lisolo bi abinanga leki nanga mayele silingai mayele silinga na esi bango makambo ekosuka wate nga pe na kei na kanda na kepe ko zape ba oyo pe yanga pe bandeko mwasi wana baye bandeko mbali wana baye abito vandeli makambo pende komi ya koswanela mwana nga lola bango mwana wana za mwana na ngai nga na nzima zemi wana na sala geste na filma mwasi wana mwana wana bota mela na ndaku na nga makambo nyonso na ndaku na nga mwana nga na kotika kende bongo te papa pe o pe ya poto abiye pe mwana na ye akopesa mwana na ye pe bongo te parce que ye pe pona ye pasa pe mwana na ye mwasi pe pona soni akomi ko wanga na mobali na ye o ayaki ko ya na sima akomi ko nzima ka mobali a poto abike zemi wana ezaki ya ye yo kutu nengo za bongo na yebisaka yo vérité ke na zemi nanga déjà linga kanga abi yo yebisaka nga vérité yo ba yo tiko pa na biso na zemi ya 4 mois yo okilo bana mobali wana ya poto zemi na ye siko ngape susu zemi na nga la ba yo kotika yo donc mwasi alingi kutu konzima te papa na biso oyo pa moni pe moita ko funda ti akofunda makambo la akofunda makambo komi na maboka mbila basambi makambo keti na ba tribunal lokola ba pesa ka raison na moto yo mwana zo mema kombo na ye lokola papa na biso ya poto awa abalaki mwana mwasi oyo légalement mariage légalement en plus de ça a pesa ki pe na mwana oyo bayaka ne wana a pesa ye pe kombo na ye na mikanda mwana na makamno sa mwana za na kombo papa oyo ya poto donc baboyi ko reconnaître papa oyo ya Afrique yango la rabenga kinga pesinga lisolo azolela bindeko nanga vraiment babotolinga mwana nanga kaka boy na yebi kaza mwana na ngai mwasi wana tina ndenge ko sanza na kati ya ndako basoyi makambo nyonso ngamu na supporter o azana posa mabele ngai fulokelo somba o alingi lilala o alingi tondolo na kobima na butu ba posa nyonso ya zemi na abina souffrir boye pona ko supporter zemi wana tina ndenge mwana mwasi na yeko bota abi mwana mwasi na bota na hôpital alinga ko kufa bande kone ya kini batele meninga biso ki mwana biso akufi o sentaki ye obalaki ye te tokobali swe bembe batele meli libota na ngai so bozana kindoki na bino na mwana biso te abinde kona nga na souffrir boye tina ndenge mwasa ye kobota na ndenge mwasi aboti mwana lelo akoli mwana na ngai o ngai mokili mbeyebi ke nazaka na mwana na poto lelo na yaboye nzoka mwana koma ya mutu mususu abi en plus l'état pe ya mboka oyo bakoteli na bango ye
bakotel na bango ye. Pourquoi? Parce que papa oya poto apesa ki mwasi apesa ki mwana kombo, en plus de ça abala ki mwasi légalement lokola mwana za na katanda kuna bango ba considérer na bango ye pe mobali a déclaré que déjà na nani awake mwasi na ngazo ya na mwana l'air pe mwana pa ya ki pe na mwasi ba kepe ko bala na pe mariage pour ba pesa ye donc le long de tolo actuellement papa na ba botoli ye mwana donc mwana wana azar reconité na l'état kaza mwana na ye l'état pesi papa oyo mobokoli raison ya wana l'air abenga apesinga li solo oyo vraiment na vandi na raisonner bandeko na ngai pourquoi to koza na mutema mabe boyi makambu oyo to betela sete butu na moyi mama ozotala ngai na nzela ya émission oyo ozana mobali na ndako bozana bana monsieur bozana bana 4 5 3 na yebite peut-être pour yebike na bana na bozana bona ndako ceux qui baza 5 oyebi ke 3 bazara na bango ya yete mi baleka ande bazalaka ya ye mama yo kila muninga mawa eza malamu te totika bizaleli yo vraiment totika bizaleli oyo ozwi zemi na yo hier oyepesa mutu mususu aboto abokoli zemi mutu mususu akolisi mwana mutu mususu azwine mwana donc franchement totika bizaleli oyo makambo oyo tobetela ngo sete butu na moi totika bizaleli oyo makila ya mutu ba changer yango te papa oyo abengi apesa émission oyo azolela kolela na ye oyebi te soki ko salonini un jour na vie na yo mwana wana pe je ne pense pas que mwana wana aozala bien donc ce que kozwa occasion ya kotala émission oyo senga ndeko mobali pardon zo mwana na ye zongisela mwana na ye en plus ye kuta lingne peut-être que azo mwana libela lingaki azo mwana ka ba weekend ba semaine azonge pa na yo po atangaka donc bon meka vraiment soko kozwa occasion ya kotala émission oyo bon meka ko bongisa vraiment na papa ya mwana parce que mwana oyo ba koma ba lobeleli mwana wana azala bien te bino bandeko obasi obo sala makambo obo meka ko changer bon meka vraiment ko changer émission vraiment to le bela vie to zawana pona tozo le bela makambo o ezo leka na ba vie na biso vraiment na pesi bino merci ba obo zoka occasion ya kota la biso vraiment eza triste eza mawa surtout na bandeko na biso basi vraiment maman de mutaye baka papa ya mwana ya solo parce que maman abomba mwana 9 mwana libumu yonde muto otala nga yo muto yebi ke bana wana ozana bango na ndako bazaka ya nani yo yebi ata papa na bango yebi te me yo yebi eza malamu te so monique mobali nazo bota na yete yebi sa vérité papa yo bota raté mais nga na zulize au place boy sera ko boya na yo mais azala conscient que o baza makila na yete c'est pour moni pe que na bo bulu na yo pe ozaki zemi pe libanda yebisa mutu vérité azala conscient et ça la pasi makasi o vandina moto vandina zemi bokoli mwana koli oya ko yeba plus tard que azala ya yote biloka boye mutu pa ko bela avesa ko ya kufa kei o tika na ngona conscience na yo donc ce n'est pas vraiment gentil vraiment remerciement na bino bota la rangai Lelo vraiment émission na ngana komi na soka na remercier ya Joël Ben vraiment ya Joël Ben coup de chapeau na yo merci à toi Papi Gen vraiment ba le bito le la vie et sala musala Papi Gen vraiment na ma mundele check na bino yangwana pourquoi pas aya te di mola à quoi ça sert puis tu l'en fous ba vraiment ba lobby les jeunes millionnaires puis tu l'en fous ba exemple ya bana lemba vraiment na katsa lemba wana to tikala na yo exemple à suivre puis tu l'en fous ba pourquoi pas à Vieux des Blaison Moke 77 merci Nayo merci vraiment na Givenchy Toya balobi Givenchy Toya père doublé vraiment merci parce que Mayele Nayo na Mayele na biso to sangisi Moussa les okende liboso vraiment Givenchy Toya merci Nayo ya Brigitte Katanda Motema Lucien Katanda LBK Vision Sito ya Papi Gere Toro Beravi Eza sita soro penza Toro Beravi Sito ya Papi Les optiques biso na biso chez Vieux Sims Nyonso ezali Soki boye na bana na ba papa na ba mama na koko do a to sepela solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire que ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz na gaz alive on va dire là dans la ville à Lyon chez biso na biso avec Papi Gen to le bela donc Papi Gen a été Paris pour ça mais on a la ville à Lyon on doit na exotique à ville à Lyon mais il y a bébé dans gaz na la quoi ici comme donc c'est que on va bien
gaz à présence à d'abord on a des mangues donc kilo au mona pas bien dans le kilo gaz na gaz à l'ail na kada terrain quoi na et surtout qu'il y a vie na biso o vie na biso ça na mboka na mboka soko aussi ba soko le awa tete comme on a dit c'est moi qui ça fait du meilleur de Lyon alors on a biso na kati ya Lyon donc soko le awa tete donc ça veut dire o yaki na Lyon te. Ben, again, Blaze Fashion, le mot est bien là, biso yango nde makambo na yaka tout le temps to la pour logo yo et bien on est qui na mogo mobimba ya Lyon ba bien biso na biso pe ba oya mo kitoko makambo kitoko bilo to ala on besoin bilo na biso ya oyaki na utaikini bilo ko ngwa yango na zuli yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que pode estar a comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali ngambo na utaki na ye na bamarchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba mosala kozala sérieux na mosala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya mosidonge ma mosala liboso nzambe asunga bino.